Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir, la grande famille des mamans BBC, bonjour, Nabino, bonsoir. J'espère que nous vous a bien bisopé par la grâce de Dieu, toujours que nous, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager, malgré Zozika, malgré Zoïnda et pas voisin, na koya na matière wana na pokwa na moni déjà pas voisin Zozika kuna makamba ba o ba président o ba nini inda kaka. C'est grave hein, ko défendre makambo ya ko défendre oyo je trouve que no batu bazana mayele te penza. Batu baza vraiment ba insensé. Batu baza vraiment ba insensé. Batu baza vraiment ba insensé. Nazo zo matière ezo il n'est pas ba voisin, po e pa biso so ipeli kambweza bango ba yaka mangu ba dungula ka miso. Na sisa nanu oyo après na koyana oyo ya makambo ya ba voisin likam pardon franchement nous a pas pesa biso nous a vraiment ça biso grâce créature humaine pardon réflexion raisonnement ya bato eza tout autre bandeko. Sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire, quand on a un dossier na biso, après, tant que na pourquoi, ils sont ma casse n'est tout ça la analyse wana. Mais na ça analyse parce que ça est touché trop et nga mo pe na yeba kino ezala ki bongo. Botu na ma bébé c'est problème nini susu na linda nga linga déjà linda. Boko linga linda na lobaka wana. Nae kolinge makasi ya ndenge babebisa pe carrière nae. Mais le quoi ça pembeni ya Poutine, taka nga naza déjà poutiniste. Naza vraiment famille libota. Et voir la fille pembeni ya Poutine, ça me fait du bien. Et ça rend vraiment bien et surtout aza leki aza mwana aobenga peut-être Poutine maman, aobenga Poutine yaya. Mais azo reconnaître grandeur ya Poutine. C'était, je crois, 2 à 3 jours passés, na kota ki na TikTok nae. Na ota la tane na ota ba filme oyo ota la siko ya Yaskini. Ota la ba séquence mike o bazo tia sur TikTok lorsque Linda zo joué. Franchement la grande famille, soko za na coup d'œil, soko za amoureux ya ba série ya biso ya ba congolais ou encore ya communauté na biso. Au comprendre au monde kaka au ça ka différence ya linda ya kalana linda ya lelo na komaki na commentaire na lobi linda surtout ceux qui botali na film bon na ba film presque nyonso o yazo tourner na Bella Production voire même na Candy Star bo mona keno eza linda otoyeba te. Na komi na lobi linda tant na moni na film na premier épisode je crois ya Skinny tant ozo kota na classe aza professeur non quand ndenge ba professeur ba kota ka sac à main na sac mususu ya ba kaye ya ba nini voilà natali personnalité na na kati ya salle natali ndenge azo ke nango na commentaire na nga na komaki na lobi linda
Aux a un talent caché. Aux a un talent caché, pardon. Aux a un talent caché. Franchement, Belleville est un menteur, nayo. Belleville vraiment est un professeur, nayo. Parce que dans Sima Belleville, biso au total à théâtre, tu découvrir et belé na kati nayo. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à Belleville. C'est grâce à Belleville. Si vous avez un film, Belleville a un rôle moko boye. Au moins, non, Linda pas ko kolambala moko na ba rôle Belleville a pesa ye. Tout la nana kaka maloba mukie oyo Linda alobi pona Belleville et nazo zongela bino. Bande ko to loba kango ba archive tikalaka parce que lobito yebite. Et lobito yebite. Et ça ka mutu moko muté mama be so yo mona kata dernièrement je crois semaine passée wa ezaki Linda e boye ojo bimate. Bobenganisa biso ndikaka ka boye pona babuzoba na bino e mataki kitaki. Pourquoi babimaki bakomaki koloba bongo? C'est parce que ba eko découvrir Linda na Bellard Production. En oubliant que azaki na bango soki 2 ans 3 ans. Bazaki na limitation na ye. Mais mutu moko boye azana na Linda sikoyo afongoli abimisi biloko ezaki na kati ya Linda. Bolanda nanu moi extrait oyo muke moi maloba oyo après tozongela bino. Vraiment une bénédiction pour moi. Je remercie Dieu tous les jours parce que aujourd'hui je sais que si je vais ailleurs, je sais que je peux défendre notre drapeau dans tous les critères, tu vois. Parce que encadrer une personne qu'on fait ça y est, tuyau, il y a sa émotion, c'est pas facile. Le côté émotionnel dans un artiste, en fait, dans un acteur, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Mais mon tout, la dotier là, yo vraiment temps, il faut que non, va, qui n'est boyé, qui n'est la mur, on a fait sur 5 minutes sur l'élité, tu vas pas tourner, c'est une personne, elle a un souci, non, tu vois. Et moi, j'avais pas connu ça, donc pour moi, Belleville, quand dit c'est une bénédiction, en fait. Tous les jours de ma vie, c'est une bénédiction. Pour moi, c'est un bonheur. Je suis très heureuse de travailler avec elle et elle rajoute vraiment un plus dans ma carrière. Donc, je suis comblée, hein. Voilà. Oh, c'est mignon. C'est mon héroïne, en fait. C'est mon héroïne. Hein. C'est mon héroïne. Boyoki, naoki na posa kolela. Ma monsieur Lingyo Tanganga. Vous savez quoi là, dans la famille? Boyoki ndenge Linda lobi. Belleville aza héroïne na ye. Bandeko, bato balinga bayinaka bo. Je manque même les mots. Bandeko oki ozala na don na yo, ozala na don na yo penza peut-être don de parler, don de lire peut-être la Bible, don de lire. Bible était à taba livre et non ozana don ya kutanga, ozana don ya prophétie, ozana don ya parole, ozana don ya révélation, ozana don ya makambo ebele na kati na yo. Yaya, il faut que mutu moko oyo aza likolo na onde fois fongola yo. Sikoyo mutu ango oyo akofongola yo, loba nzambe atinda ye na nzela na yo. Je sais ce que je suis en train de dire. Je sais ce que je suis en train de dire. Bandeko, ezana mutu nyonso tuté a fongo elaka mutu mutema. Po fongo leloko ezana kati na ye. Na lobaka ngo chaque fois na ba émission nanga soki bato azaka souple na maloba na lobaka. Oki ozana kati église boy pasteur ayebi déjà don na yo. Nzamba fongo li epeza lobi ke wana azana don moko boy donc c'est-à-dire o aza bénédiction à église. Mais pasteur a fini ango. Alingi peut-être moi na nenda za la place wana, alingi peut-être moi sini mutu azala wana, alingi peut-être le kinende mutu azala wana. Oh nazo ebisa bino bandeko, c'est vrai. Naina loba ni, naina loba, Linda a joua na ye na bokeseni. Linda a joua za pembeni ya mama Loketo. Ata papa masumu ata papa elombi ou encore ba icône ya théâtre ba ko bima penza boy moko soki aza vraiment aza réaliste ou bien aza vraiment muto mutema malama oloba keno. Il y a une très grande différence ya komona Linda o azo jouer na Bellard Télévision na o azalaki na SB. Différence c'est ça. Bota la film ya Skinny. Bota la film ya Skinny.
personnalité oyo aza nango. Botala na film ya ezalaka film ya deux sœurs rivales oyo azalaka médecin. À part il y a deux sœurs rivales oyo la boniche te ezaki la boniche te. Oyo azalaki susu avocat ezalaki nani? Azalaki avocat ezalaki titre nini boko milanga. Botala personnalité azalaki nango. Parce que bozonga ba 2 ans passés, 3 ans passés bokene kotala ba film ya oyo a joué na SB. Ezaki on dirait ba film moko on dirait ya bana balabala, on dirait ba shege, on dirait ba otala bena ba limitation. Or moi nazaki na kati na yazaki na eloko. Et j'ai vite compris que non, Belleville a mutu moko boye na ke loba ke non, a ke ozala à part évangéliste, a ke ozala les choses na dans ya prophétie na kati na ye, elle voit a monaka. Na yebi pourquoi na loba bongo. A mona, bomoni soki botali ba film ya Belleville. Ba parti nyonso ya donc parti nyonso ya ba film a tiaka mutu na sentiment te. Atala kiloko eza na kati ya mutu bi oyo iloko eza na kati ya oyo il faut la place oyo a opesa ngelo na oluka o balobaka donc encadrer o tala pesa que non prophète ayebi bana na ye. Vous allez vite comprendre que Belleville ça il a sentiment te ya koloba que non na chawana a jouer linga na bana kolakisa manzaka. Est-ce que on a besoin kota manzaka? On a besoin de chai, on a peut-être pour na pembe. Est-ce que nous on a besoin de pembe ou batozo somba kabilo bisala salapa minute ou injection ou comme pembe? Est-ce que nous on a affaire à ça? Tout ça on a besoin de pesa biso les meilleures réflexions. Tant que ça ozo jouer, pesa biso réflexion na yo. O pesa biso image elo kozo sala. Bino moko boyo ki maloba o linda lobi. Moi lorsque moment de biso ba mususu ezaka ke no biso pe nzamba sala biso pe so ndeni nga lorsque na mona mama ya Linda na showbiz ou encore période Linda loba ke non mama nanga asombi déjà billet ya showbiz na moni pe mama ya Linda na showbiz avant na kutu liboso na VIP na nga moko na loba ke non mwana azo mama oyo a soutenir mwana na ye na Bella Production automatiquement sans kutu ya koloba oh parce que Linda moko loba ke non lelo mama na kutu ya alinga atika théâtre mama na kutu ko bi ko pekisa ye abi ko tika te parce que to beba na il faut zalaka wana. Et aujourd'hui maman na ye azo sepela na carrière à mwana na ye parce que elle se retrouve et pas Belleville azo mona ba fruit. Il y a une très grande différence. Bon, le baka que nous maman bébé sokosi. Tout ça est la sentiment, tout ça la biso kaka analyse temps normal. Malgré les autres qui pas ba voisin qu'on les autres zika na oya. Pour ceux qui c'est pas na biso, batika raté na oya. Donc Belleville a la héroïne. Na comment qui ango kutu na nani na ba vidéo na ye parce que asala ka ba séquence ne belé ba film o ya zo tourner pas Belleville azo ka ba séquence a tchaka na ye asala ka pe promotion ba film na ba page na ye bandeko et kaka commentaire na nga ezo ki ba vie belé ezo ki ba vie ezo ki ba j'aime na ba commentaire mususu elandi na o nga na lobaki. Parce que biso to sala ka total ka théâtre na sentiment te ya koloba ke non o talika ka théâtre buto ta la théâtre to ta la awaza professeur apesa biso image ya professeur. Il faut bimisa image ya professeur. Ye moko lobi nini natika la ko sala spectacle te. Mais Belleville apesinga confiance parmi tant. Il y a des artistes belés, mais à Pointenga, na salle spectacle. C'était toute ma première fois na joué na showbiz spectacle na Finanga. Et bakindaki nango kitoko. Et ceux qui wana te boyo ki nenga uti koloba, abi là je me sens déjà que non bouquet na se sentir que non na komi sikoyo bien formé. Au vrai sens du mot. Tant que non, aujourd'hui, je peux aller défendre mon pays ailleurs. Je peux aller. C'est-à-dire que non, naïemo quoi se sentir que non, te awa n'a eu formation. Awa n'a eu vraiment formation. Tout le monde malouba. Parce que au moment où il y a des gens comme Soussou, les gens qui ont été à Belleville, abimi à Kei, à Kei à Belleville.
nalobi te ke non linda bana oyo balinda baza bana moko soko tali baza na ba souci ya carrière eza lokola baka baselete baza na souci ya carrière te ozwa ovandi na kiti osali makelele ebele olobi nga nasala 20 ans na carrière oyo 20 ans ya munoko kaka 20 ans ya ozangi chemise ozangi pantalon ozangi sapatu baopesa oyo ba $20 ovanda na po finga bato omwa te ke non oyebi yo moko miyebi valeur na yo te Sko bana oyo lokola balinda oyo baza bana moko yo kaka ndenge alobi ke non aujourd'hui je me sens. Donc, depuis que j'ai une belle vie télévision, et pemeni à belle vie, on se sentir que non, attends, les lots, nous capable de défendre Mboka Libanda. C'est ce qu'on a plus besoin. Puisque tu vois que nous tout ça va battre les bélés. Lorsque nous avons le babo, automatiquement, nous avons le produit dans la belle vie, Azanani. A ceux qui ont film était, Azo formé Pélissus. Eh, tout le bas, tout l'andessus. Vraiment une bénédiction pour moi. Je remercie Dieu tous les jours parce que aujourd'hui, je sais que si je vais ailleurs, je sais que je peux défendre notre drapeau, hein, dans tous les critères, tu vois. Parce que encadrer une personne qu'on fait ça y est, bah tuyau et à sa émotion, c'est pas facile. Le côté émotionnel dans un artiste, en fait, dans un acteur, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Mais mon tout, oh la d'autres là, yo vraiment temps, il faut que non va kende boyer. Qui est dans le mur, on a fait 5 minutes sur l'élite, tu vas pas tourner. C'est une personne, ah là, un souci, non, tu vois. Et moi, je n'avais pas connu ça. Donc, pour moi, Bellevue, quand on dit c'est une bénédiction, en fait. Tous les jours de ma vie, c'est une bénédiction. Pour moi, c'est un bonheur. Je suis très heureuse de travailler avec elle et elle rajoute vraiment, vraiment, vraiment un plus dans ma carrière. Donc, je suis comblée, hein. Voilà. Oh, c'est mignon. C'est mon héroïne, en fait. C'est mon héroïne. Hein. C'est mon héroïne. Bolandi bandeko. Donc, au balobaka, au outiko, yangona balobaka, parfois le malheur est bon. Parfois le malheur est bon, la grande famille. Parfois le malheur est bon. Au éviter malheur wana, lobi eko memelo nini. Il fallait pas bengane parce que alinga za na limitation kuna outil. Nathalie filme moko bo Nathalie ki kutu même pas. Nathalie extrait moko boye ya Mama Loketo. Na ebite so za filme ni na moni nguka na ba TikTok bazo se moquer, azo jouer rôle moko il fallait lela. Ota la ninga zo jouer. Au sentir que non, la personne a côté na personnage naïté parce qu'elle n'est pas douée dans ma kamokolela. Il y a ça dans ma kamukaka ya bitumba, ba makambondre ya kukuluna, ba makamoko ya koswana, ba makamo elle est forte en ça. Donc otali boy otala o mona que non, elle est limitée. Ba toi comme si ko koseka, botala ninga zolela, ba otala je sais pas nazo ki vidéo ngo na ebite so na za nango. Parce que si vous avez une émotion, il faut payer sa émotion. Il faut payer sa émotion. Si vous payer sa émotion, vous jouez. Déjà, vous encadré déjà, vous formé. Pour l'Indabima, aujourd'hui, je me sens capable de représenter Bokananga, de défendre Bokananga. L'icône a le week-end, et ça va bien qu'on a zalaki nango te, na yebaki te. Donc elle est comblée à cause de la pembeni à Poutine. Elle est comblée. La grande famille, beau aimer, beau partager. Elle est comblée. Ngana talaka théâtre. Ngana nazabo ebandeko. Na talaka Bellevue TV na dongola. Et puis na ministre on a kutu muto sa makele na kati anda côté. Parce que nazana besoin na mona mututu. O azana filme apesa. Na ota la pesa na bité. Et mo na vandi boé na bité Bellevue za fin. Tout le monde nous linda et puis vous comprendre des places où on a ça. Les élèves vont porter la jupe. Qui a porté la jupe? Les élèves vont porter la jupe. Distance. Distance. Fixe. Distance. Fixe. Distance. Fixe. Distance. Fixe. Distance. 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 Fixe. Distance. Fixe, distance, fixe, distance, 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 fixe. On entre en classe.
installé à Dubaï. Non, mais c'est une bonne idée. La grande famille, bon mona. Na kanisi tanto zaka na école. Professeur bachaka maboko na sima. Linda zupe maboko ache na sima. Bandeko, soki mutu o nyonso ako travailler na belle vie. Et que azo ka belle vie. Ao sala o belle vie azo ebisa ye. Ngai na koya ko défendre. Ngai na koya parce que na mona nga image ya belle vie. Parce que na minute o ko tanto ola ko loba, to mona ki professeur ya belle vie na kati ya bana oyo. Pour tout ce que ba o sala wana, c'est di belle vie. Coaching na ye. Pour ba sala nyonso ezo sala wana, eza couper. Commencez ce que ça l'a dit, couper, coaching na ye. À part belle vie mutu musute. Et c'est ce qu'on a plus besoin à koyoka. On n'a pas besoin à koyoka ba fitilité moko ya buzoba ya kobebi sa image ya mutu o yazo former. Botala jeunesse o yazo encadrer na minute yo parce que ça le bibilo makambo makasi bandi. Boyebite makambo makasi yango ezanini. Nga kutu na préféré à former les bana qui ba tato ya ceux qui ndenge nini o balekela o ko pesa kam Poutine mutu passe. Kaba c'est le azawapi. Na minute o azawapi. Abima ki na ba tension belé perroquet er moko pa limbaka. Jouer. Basakani c'est ce qui kaka film moko esiliti sikoyo. Aza so na ba film mususu azo jouer te. Mais akovanda na plateau ba pese $20 aya koloba mabe ya belle vie. Siko bino batu obo ina ka belle vie na ignorance. Botala musala yango ezo monana. Bolanda. Ça c'est de la discipline exagérée. Hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne marche pas chez toi? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es venu ici pour apprendre. Bonjour, madame. Bonjour. Yo télé madame. Oh non, madame, elle est en... maman naé. Asalini. Non, on a eu un petit désagrément ici. Votre fille ne veut pas se discipliner aux ordres de l'établissement. C'est ce que je suis en train de vous expliquer, madame. Nous sommes dans un établissement scolaire. Et en tant que professeur, j'ai le devoir de discipliner votre fille. Elle ne veut pas se discipliner. Il y a eu une activité qu'on a eue avec ses collègues. Elle n'a pas voulu s'y soumettre. C'est pour ça que je lui ai donné cette punition. Votre fille est très indisciplinée. Quelle activité, maman? Maman, danse. Danse? Il y a moi, toi, c'était madame. Non, c'est une activité scolaire à faire avec les amis. Ça aide à stimuler la sociabilité de l'élève. C'est pour son futur. Natina qui a pour la balette. Natina qui a pour la balette. Pour ceux qui balent, bisiki ezali na bacentre bizali bisiki ok ça la balango. Awa natina qui pour pese maele ya mutu. Siko eloko. C'est-à-dire film skini oyo ba principal. Ngala monde zakaka linda na tegra. Parce que tegra déjà azobimana mobali ya linda. Siko tala ba mama mususu, mwana zana ba comportement moko boye, mama zana ekuna te, mama zo mona kaka 9 mois na ye abota mwana. Et il y a bien beaucoup de sikoto dima. La grande famille beau aimer beau partager. Ezo inda kune pas ba voisin soit disant ba président na bango kunae so ki pendenge nini wanae. Na ozi la batine na matière tout. Comme ça na ila bino. Na ya to solo la grande famille. Parce que ce que zaki pas na biso na ngambu na biso balinga ki basa nini balinga baseka balinga basa so pendenge nini ya mata kita ya ba life. J'arrive. Na to mona na bendele na biso koto. Et dans le bilan musala au belle vie azo sala formation ou azo former bateau tous en a besoin lorsqu'azo former tous ba témoignage ya boye eza bien pour Linda aloba pe bien que non je ne savais pas tout ça lelo na se sentir penza que non ça va je suis comblé ya koza pembeni ya belle vie. Tokoki pe koloba te ke non azo salango peut-être po awuti koto po aye koto te musala ezomonana soki otala Linda et pas mama loketo otali Linda lelo na belle vie
au monde que non rôle où azo jouer na ya professeur est-ce que nanga beaucoup na ko jouer ngo kuna zaka ko swana kwa compétition ko loba toujours ba pe loko bozo swana la té awa il faut la down osa makamba ba yokayo bomoni te keno eloko liboso na Belleville na longoli na eloko wana longoli na kazaka olinda zaki na ngobo ya ko swana na ba film pokuna to yibango kaka makasi na maluba makasi na ko se changer ba parole ce que Belleville azo latise ba kazaka moko boya ba responsabilité bomoni oyo Belleville azo tia na kati ya linda ezo tika na kati ya linda akozana na sens ya responsabilité akozwa donc akozana donc na oyo bateni na okioloba plus ba responsabilité oyo na ba tournage Belleville azo pesa ye na ba rôle azo pesa ye bomona ke non linda 2 ans liboso awa akozana personnalité mususu. Une bénédiction pour moi. Je remercie Dieu tous les jours parce que aujourd'hui, je sais que si je vais ailleurs, je sais que je peux défendre notre drapeau, hein, dans tous les critères, tu vois. Parce que encadrer une personne qu'on fait ça y est, bah tuyau et à sa émotion, c'est pas facile. Le côté émotionnel dans un artiste, en fait, dans un acteur, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Mais mon tout, oh la d'autres là, yo vraiment tant, il faut que non va kineboué. Qui est dans le mur, on a fait 5 minutes sur l'élité, tu vas pas tourner, c'est une personne qui a un souci, non, tu vois. Et moi, je n'avais pas connu ça, donc pour moi, Belleville, quand on dit c'est une bénédiction, en fait. Tous les jours de la vie, c'est une bénédiction. Pour moi, c'est un bonheur. Je suis très heureuse de travailler avec elle et elle rajoute vraiment, vraiment, vraiment un plus dans ma carrière. Donc, je suis comblée, hein. Voilà. Oh, c'est mignon. Beaucoup, pardon. C'est mon héroïne, en fait. C'est mon héroïne. Hein. C'est mon héroïne. Bolandi. Ici, c'est le travail. Toya kolobate ke non ba swana ki po yena yemoko putina lingane bakambwana te ke no ya ko swana e mataki e kitaki. On veut la défendre et to défendre na ba œuvre na azo sala. Ata biso ba koni fois tu ba koni mamoto yo kakate menga na yebaka idéologie ezake non soki ko défendre et to défendre na musala na azo sala. Alors ça fait partie aussi na musala azo sala. Lelo linda partout ko niata partout ko kende. Toyebi ke non héroïne ya linda eza Belleville. Ayeba ba biloko ebele te, a pese chance ya makambo ebele a ofongole ba biloko mususu oyo ayeba te. Siko soki Belleville azalaki pe mutema mabe lokola mama loketo azala mutema mabe ya kosimbisa batu batushi. Akobenga yo boye asakani na yo asakani no après asali nini abwaki siyo asimbisi yo touche nde ba jeune ya zala nango. Mais Belleville azana nango te mutema neza polela mutu nyonso. Elle pouvait peut-être pe ko sala nini ko tia nani linda bouton kande na utaki koloba bandeko eza mutu mususu boyo ayebi don na yo ayebi talent na yo ayebi mais au kunda yo au fina yo penza au fina yo. Mais chez Belleville c'est pas le cas. Chez Belleville oye atalio amoni déjà nazane lo mona obimi sa place oyo automatiquement nde bano nyonso tozomona mwana o Miriam ayelobi pa injection abimi Nikita pa abimi Linda ye wana badek déjà azaki na déjà artiste mais azaki vraiment talent azalaki vraiment azaki doué, elle était limitée ya koloba ke no encadrement ezaki makasité pour mon toi Sabino je suis comblé pour mon toi Sabino ke no c'est donc aza héroïne nanga pour mon toi Sabino ke no nde nazabo naza capable ya kobima na ke no représenter mboka na ke ko défendre mboka na libanda. Elle a formé bana mais bana msusu bazo formé bango ya soit disant que non ceux qui osent pembete ceux qui osent na vie à bien te osent fille ya nini te okota na nini na bisote osent na besoin de former bana te osent na besoin de former bana te
Tota la film askini. Film askini oyo bandeko. Ngai eloko ezolekelanga. Est-ce que bozomona je oyo mama nani azokende yango? Mama Marie-Hélène. Mama Marie-Hélène ba makamune yango yoyo. Mama Marie-Hélène ba makamune yango yoyo. Belle-vie na Iguette baza ba mapasa. Mais tala je oyo azosala azolinga kokabola bango po ya tikala na Iguette. Est-ce que bozo comprendre je ndenge ezokende? Mama Marie-Hélène yoka ndenge azoyebisa Iguette ko pesa ye litoi na yo te. Ao pekisa tala ndenge asalir ao tuna na ko tuna na omi tuna soki bobima peza libumu moko botala ta niveau ba mama leki oyo parce que mama Marie-Hélène aza mama leki ti akoloba Belle-Vie azandoki epa nani epa Iguette boyebi ke no nayoki motema pasi natali boye nalobi ah Seigneur pona nini Iguette yango mpe ayoki kaka litoi moko na miniti oh attendons voir denge film ezokende yango nazosenga la grande famille tokende kotala film mama Marie-Hélène azalaka makasi na ba rôle oyo azalaka vraiment makasi na ba rôle oyo pas na lukuta Belle-Vie na lukuta. Voilà pourquoi moi je n'ai pas voulu même Apusana parce que ce n'est pas gentil. Explication, banda kolela, bandolo bana yebite na mona tembongo ni sotu ndeko na tindaka. So katingo na biyaya, mbongo ya ngoyo ndeko na zo mona passe na malili na hiver. Comment tu fais pour vivre na bana katanda ko na ba kwanga na bango? Comment tu fais? Soko yebinde na ototia couleur na ndako avant bino boya. Cuisine, malewa so banda à 4 heures. Sérieux? Ah non, non, Yada, ne me dis pas ça. Non, 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 non. Oh non, tu dois faire un truc, maman. En tout cas, tu dois trouver la solution parce que ça, ce n'est pas correct. Et puis, ça va pas ou quoi? de notre sacrifice, nous sommes à la salle à poto pour Belle-Vie, ça la bien. De on a la monnaie de Moussa la salle à Yangoana. Bon, on est surtout connu. Ah non, c'est que Belle-Vie n'est pas normal. Ce qu'on a sorcellerie, c'est que on a vraiment moutou. Non mais au soulevé pour moi c'est très important. Mais bah ici bah il y a vie naïe bah c'est que dans ce qui me bah les machines à cahier c'est ça. D'abord comme moi je te dis. Pour acheter au club Kenasa ni passe. Voilà. On a makamboyo. On dit qu'on a simba mena molimo wa Nzambi. Et puis bah yaya à côté ça bah yaya na chamo. Bah yaya c'est quoi? Binte quoi? Ah non. Désinfecter ah non 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 si on a l'enfant dans la bangote la désinfecter non 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 on va baby c'est la maman on a posé ça on a rendu ça pour ce qui on a bien c'est quoi pas baby c'est pour correct mamie non ah non idée maman maman qui non 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 comment qu'on fait na bien c'est qu'on la katanda yo moko vivre bango ba kwanga na so ba dio kangango ba non non vérifie un peu c'est comme s'il y a un truc là-bas derrière toi ah yo so bangi na yo bi sibino ke na désinfecter kinda ko na yebi ke bozoya ni le loko exacté yoka pe Iguette alobi ke non on dirait asimbamaki na molimo alobaka te ke non aza lipasa awa à la fin nayebika ke non tenani mama Marie-Hélène baokanye ndoki donc mbongo nyonso eyaka ekweyaka nde na maboko na ye donc ye nde azogere mbongo ya bana ya mama kulutu oyo eza Iguette aza lipasa ya dani ya Belle-Vie akaboli bana mama Marie-Hélène oyo yo kasi mpe sikoyo keno akotisa bapapa na ndako bapapa nde banani babinzi ezabelaka Poutine osala biso boye po anini epa bavoisin ezozika ya bandeko naoyela bino matière naozela bapesanga yango tuf nde na ya koloba yesu parce que biso promotion erataka te tootala na biso filme malgré eno todonke kuna nani promotion erataka te la grande famille boyemi bopartage ndenge na partager na bino bomoni filme oyo ya skini donc Iguette auti poto aye lipasa na ye Belle-Vie mais Belle-Vie azoteka na malewa mama Marie-Hélène déjà bopesa ye litoi te po azalaka lokuta
Bandeko, vous allez vite comprendre que non, Bellevue a interpellé Batou. So beaucoup peut-être dans la famille, na mutu azaboui. Bolingaka beaucoup na ben a été. Boyoka bolinga pe koyoka pe côté mususu. Ba famille ezoka bwana boy. Po awa ba okanga Bellevue na ndoki. Yoka niveau pe geta zoloba, on dirait na simba makina molimo na lobaka te que non nazali passa. Pour ceux qui avaient présenté, il y a des gens qui ont nazali passa. Tourne wapi li passa non Alex Bellevue donc Bellevue donc azaku tu pembeni na été ndenge azaleli na ndenge Bellevue aza donc différence c'est ça qui ko présenter Bellevue que non azali passa da été ce malheureux dans kati ba famille ko kutana na ba tuko ba Marie Hélène mama leki bino ba mama leki Bellevue ayeko sambwisa bino ba mama leki mite mama besoki ndeko na yo akufi atiki yo na bana na ye mais zo bana na bango nyonso lokwa baza bana na yo Vraiment une bénédiction pour moi. Je remercie Dieu tous les jours parce que aujourd'hui je sais que si je vais ailleurs, je sais que je peux défendre notre drapeau, hein, donc tous les critères, tu vois. Parce que encadrer une personne qu'on fait ça y est, bah tuyau, il y a combien ça émotion, c'est pas facile. Le côté émotionnel dans un artiste, en fait dans un acteur, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Mais mon tout, oh la d'autres là, yo vraiment temps, il faut que non va qui n'est boué, qui n'est la mur, on a fait 5 minutes sur l'élite, tu vas pas tourner, c'est une personne ah là un souci non, tu vois. Et moi j'avais pas connu ça, donc pour moi Bellevue quand dit c'est une bénédiction en fait. Tous les jours de ma vie, c'est une bénédiction. Pour moi, c'est un bonheur. Je suis très heureuse de travailler avec elle et elle rajoute vraiment un plus dans ma carrière. Donc, je suis comblée. Hein. Voilà. Oh, c'est mignon. C'est mon héroïne, en fait. C'est mon héroïne. Hein. C'est mon héroïne. Yeah, nous on a besoin de témoignage à boy. Surtout ma maman BBC. Hey, pardon. Solo waka bien pour na Poutine tokei. Solo maman bien pour na Poutine. Alors on a plus besoin de témoignage. Il y a bien pour notre Poutine. On a plus besoin à ça. Pour la grande famille, batu bazo vivre mingi na ignorance. Si ko vivre na ignorance ngo na ki mutema mabepe likolo ezokota. Musala ya malamu, musala kitoko muninga zo sala, batu bazo ninga kotombola ngo te. Eza kaka erreur muke, batu batomboki. Non. Yango bomona nga mama bébé seko na yakala ngaka po na Poutine pour de bonnes causes. Et nga penza na yaka penza na ye na lakisi bino awa bandeko bakosi bino eza bongo te. Ba témoignage toza nango besoin yango yo. Lobi tokoyoka peut-être Nikita. Lobi kuna tokoyoka pe Myriam. Lobi pe kuna tokoyoka bana o formé. Sko eza na batu moko boye bino boza wana kaka pona kolinga kobebisa image ya moninga elekate, ça va pas passer. Parce que biso nyonso toza nanu awa wa biso nyonso awa toza sans ignorer ou encore so ibolo ba ke no bo ignorer nga mama BBC na tindi bino boke kota na SB famille bota moko so oza awa ozo tenter ke ne kota na SB tala ba film ya 3 ans passé nani la fille ici nani Linda bandai ko jouer kuna oya kota la peine à Bellevue télévision bon mona ke non moi c'est comme si toza na semaine à Pâques moi c'est comme si azui batissimo et pas Bellevue na Bellevue na Bellard a comme une nouvelle créature la Bellard production. Ah oui hein? Ah oui héroïne ya Linda eza Bellevue. Sko bino batu moko boya bo finga bo nini ye. Donc azakuna te, elle c'est son travail. Atali déjà Bellevue sa pesi espace. Bellevue a apporté déjà na mutema. Bellevue a fongoli mutema zo formé. Pour mai oya utaki nango kuna, elekate na Bellevue télévision. Elekate. Mai, tant on a mai oya utu, c'est-à-dire que non, oyo j'ai abandonné ko jouer kuna na SB. Donc il correspond aux comme na musapia likolo ya Poutine te.
Alors il faut qu'on change, il fallait qu'on soucoula, il fallait qu'on batte, qu'on baisse les baptêmes. Vous comprenez? Alors la grande famille, tous à la ébélé wana, pour na film na biso skini, tota la sort et Aline de kozana ndenge nini na tegra ou azo dimana mobali na ye eza d'Acosta. Il n'a pas zobota te po nini, ça va se savoir. Tokutani, bisous là-bas, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.